yango kabila bembe ya Rossi olingi te bima ozoluka nini na famille wana na yo kimbuta minwe pola yo kansi bato bayebi bino te ba secret na bino bobimisa kor wana soki boyibaki yango bana poto bakokita ya turo oyo yo kabila oyebi kini te yo melama ya mabulu te yoyebi koto bimelaki te yo kabila oyo kabila kabange soki kabange botika mboka wana na 1960 yo monanaka te na 1965 omonanaka pe te oyokanaka te oza pe mwana nchasa te omela pe ma ya mabulu te obeta pe nzango te quartier na bino eza wapi tata na yo komona ye nani bovandaka na quartier nini na commune nini bobimise bemba Rossi omoni ya secret na bino emonani bosuki vraiment pone bemba mwana wana ezokute bino cher ata yo kimbuta yo mama no mumbala tata no muyaka olingi kosa batu nini yo kansi bayebi yo te ozo polisa mino ata yo koki kolobela peuple te okokolobela bandeko na yo te batiaki yo pona intere kaka ya yo moko okokufa oza na poison kabila pesaki yo pona wera son botika wera botika mwana mumbala botika wera son à vivre na kati ya ba musicien nyoso wera aza le seul et l'unique aza incomparable oya lokotaki bato na fulu na kati ya zando munene bino ba journaliste ba faux journaliste obo koti na musala pona nzala botika kofinga ba musicien bokipe vina bino obo zo souffrir nango na kulia matembela kisengula na kulia fufua diata ya libongo botika ba musicien ba vivre soki baza na problème bango moko ba s'arranger et concerné bino na nini botika wera à vivre botika wera musique ya wera eza ya pratique te eza na makila eza bango ya kubotama nazoloba na bino naza na Paris na France soki bozo continuer bino nyonso tu bokotumbama bokolanda kabila ba journaliste afuati ya tuf itodia botika wera à vivre pourquoi bolingi kofinga ba musicien surtout yo Karine tika wera son olukaka ya lala yo luko mobali na yo mususu wera aza père des enfants aza marié bima na vie ya wera son bima na vie ya wera bobima na vie ya ba musicien bobanda kudiscuter na bino na bambanda ndenge bozo wela mibali ya $50 il faut arrêter